Ça a un rapport que c'est la salle à ça. Est-ce que le monde peut faire une salle pour la pour ça? On veut taper ça pour la. On t'a la voix quand tu fais ça dans la caravane, on va faire un billet à BT. Et mon père, là, on fait de ça, on fait ça pour des blancs là. Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nakata chaîne Nabino Bayoka News Télévision, la chaîne à proximité, chaîne 11 alors vraiment sur terrain, vraiment à répondre. Naba souci pour la suggestion, il y a population et pas Nabino Bakonzo au Messana Kolanda Biso. Déjà bon début de la semaine Nabino Nyoso au Messana. Kolanda Biso la chaîne Nabino Bayoka News Télévision 11 alors vraiment pene na proximité na population. Topena peuple, en particulier à Kinshasa et en général il y a RDC Mobimba. Donc les lots vraiment bon là. Dans dernier cas, Topé Sarabino toujours d'informations. Les lots bon on a dit que non. Toi sur terrain, quand on est sur terrain, en collaboration avec celui que j'ai toujours appelé l'ingénieur Chris Kims. Derrière les images, oh tout ça l'année Maël et Maël. Poto Kokakopé Sarabino toujours d'informations en temps réel. Les lots binomons bon a déjà tout ça dans plein de routes. Tout ça vraiment dans Kassabou, précisément dans Avenue Sport. Et si on a vraiment un côté qui s'allait ça, on va vaguer dans la préoccupation. Quand on a compte sur Bayoka News Télévision, quand on est Sarabino toujours d'informations, tu es dans Kassabou, on a un Italie. L'Otili qui est une électricité. Par rapport à l'électricité, l'Otili qui est au moins été, la Birmanie particulièrement. Par rapport à mon Italie, l'Otili qui. Les lots Snell, malgré que tu as acheté que Snell a sala pour sala, mais bien moi déjà peine nanga à topé na simanangai, au moins vraiment que bandeko bali au bossala musala. Et bossala musala compte ni bossala musala compte la Société nationale d'électricité du Congo Otobengi Snell en sigle. Bah qui peut te battre pour c'est la bandeko ba câble. Quand même directeur à Snell à Bandi à l'obité, il faut répondre on a pas souci, topé ma suggestion, il y a bandeko na biso ya Kasavu. Oh bah mitungi sagi makashi par rapport à ma Italie électricité. Yango Snell peut à répondre qui les lots na ba suggestion na bango pote ya pour servir bango na mampo Italie l'otili. Au moins la bien que na ah mais ça les salema ba luka ba koti sa auto bengi câble mer. Donc là bandeko to kuti ah o abetaki le collé pour Bayoka News Télévision à sur terrain ameka kopé c'est bango toujours information na mampo Italie l'otili qui au Snell a décidé qui apesa bandeko nyonso ya Kinshasa servir bango na opération basana ngo ya pour servir Kinshasa na courant. Donc je pense que ensemble to mécontent ça micro na biso poto kokakoso la bandeko babitant au bazan na kati ya Kasavu particulièrement na kati ya Birmanie na makambo etali l'otili qui au Snell a lobaki que non l'otili qui faut kota na Kinshasa Mobimba 0 place au ezanga l'otili qui. Donc déjà au monde a vraiment tout quoi sur terrain to meka vraiment kosola bandeko poto to kokakoyeba quelles sont ma satisfaction la bango to pe quels sont sentiment na bango na makambo etali l'otili qui au Snell là luka a servir bango bomo na sala et ça on est en plein chantier mais la compte ka Bayoka News Télévision pour nous répéter rapidement toujours information tout ça sur terrain pour nous informer bien rapidement je passe à te saluer déjà toi on t'appelle Bouchirina Kadika Dima Miket Patoudi Dina Irène Matoudi Dina Bossani Binoté Dalme Mingi na Soudaf Toko Bana Kati ya chaîne na biso Bayoka News Télévision restez branchés pour tout rosa koyeba na mambo l'Italie l'otili qui la kati ya Kinshasa.
Maman. Bonjour. Maman, déjà aujourd'hui, je veux marquer ceci est fort pour se plaindre par rapport à ma métal, l'électricité, tout le monde est câblé côté. Déjà qu'on a eu, il y a une jouissance qu'on a aujourd'hui. Bon. Bientôt à l'habitant. Ngai, namoni bazo timbola. D'ailleurs, na tuna i bango, nga mutu aliboso kutuna bango, bo timbola pona nini. O inga de ba ocha bakable. Mais bisi bango espérons que bakable ba ocha awa et osunga biso. Courant yo bando kata na te. Et on memela biso ba makambo ebele te lokwa to vivre na inga 1. Inga 1 vraiment il passe. Inga 1 ezaki pasi papa. Tout le monde a eu la porte, na porte. Juste na porte na ngai. Dès naza bonaza na ba plainte na porte na ngai. OK. Donc ba plainte yango esuka sans réponse. Oh. Nazo elisa butu papoyo. Mais lobi na ye omoni nde bocha basinga. Na ebite biloko yango bobenga so ba boîtier ezawa. Boîtier. Voilà, boîtier. Nazo senga na bien en tout cas cette fois-ci bo edengai, bo épargner nga ko tshela nga ba boîtier. Parce que loko les alakawa Nesika ebetaka bayaka kofongolela nga mabulu awa batikela nga mabulu batikela nga courant ezopela. Oh ouais, pendant que bayane bango ne fallait pas finir bango ba protéger so batikeli nga bongo nga moko na zipa mabulu na sina zipa mabulu plusieurs fois. Oh ouais, est-ce que déjà requête na OPC sont déjà na requête na ngai ba liboso batikela nga libulu moto ezopela na kenda snel. OK, na kutana na chef Charles chargé en maintenance. Okay. Gloire à Dieu ce jour-là. Okay. Papa Charles, il fallait qu'il ait télémisa poto na 24. Okay. Papa Charles était venu jusqu'ici. Grâce à l'électricité, t'es papa. Oui. Mais papa Charles a qu'à moi, comment on a monté à l'électricité, mon tezo pela zui li baya zipi. A zipi a wa mon tezo pela tchenga li baya zipi. Mais le roi papa Charles Azalaki un bon chef. Alukelanga solution abenga mutu atikelanga libulu na moto ezopela tango babengi abanga koya awa na kendaka na bureau ba grondaka ye si papa Charles alobi kende na yoka ke usali musala kuna yaka usala musala ba yako sala ezonga na ope normal ne ko sala musala ezongi pe normal alobi nde na sala awa bozwa tamulai oui tozwa ki pe tamulai mais après ezongi sous ma part tout pour rendre tout qui vous passe ezongi sous ma ba mou les yeux à vous. Déjà, c'est encore un risque. Papa, n'abandé au banga. C'est depuis le mois de février. Bah, est-ce qu'on timbo la koluka panya? Bah, luki pan, bazui pan. Bah, eko tika wana moto bandi ko bela. C'est un papa du quartier qui a kenda koluka moto asinel. Kwa ko kanisate ba Singapour moto ebela. Maintenant, bambu les obeta moto epeli lisusu ba singeziki. Tango eziki, ouais, etika libongo. Etika libongo na telemi lisusu, je suis allé à la SNEL. Pour se plaindre. Et voilà la réponse qu'on m'avait donnée. Babi nangai, luka mutu atikelo mabulu, kangisa yata ko kangisa. Oh, SNEL ouais. Pendant que yenge la sortie ko. Ouais, je suis allé même. Soke na commune, plainte nangeza kuna contre l'individu ya SNEL. Ba ebsinga non. Azaka suna SNEL keto longola ye. Longola ye. Papa ngana okamo makasi. SNEL nenga tshela biso ba agent na quartier. Il fallait quand même toye ba agent nini SNEL a tsheli biso na quartier o ba bando dépanner biso. Toye ba kate. Kaka so ke na SNEL o keto longola ye. Oh. Ba ebisinga ba longola ye. Na ke kotika nani
nakie se plaindre tina commune. Parce que nakende na commune pourquoi? Pour ce mutu akufi awa, la personne qu'on va arrêter c'est bien moi. C'est vous, oui. Yangwana nakenda na commune pour na yebisa bango makambo sinela tikelinga. Et tant qu'on a commis na commune, voilà la réponse qu'on m'avait donnée. Babi na maman bongisa kaka pour ce mutu akufi. Ouais. Elo wesnel babi ngana bongisa pour ce mutu akufi abaya ko kanganga. Donc bango ba tie bongo ndesi siègement pour mutu akufi bango ba comme ça cop na. Ba bisanga na commune bongo babi yo bongisa pour ce mutu akufi wana baya ko kanga yo. Na yo za snel tu. Ngabi ba kanganga koma. Est-ce que ngamu na timboli libulwana? C'est courant yepa na yo moko. Ngaku na yebi na ngama makambo ya courant te. O bongisa kaka. Sinel azana bavoka makasi. OK. Donc bavoka nande ba défendre ka Sinel so mutu akufi. Moi ba kanga Sinel ezate fo ba kanga yo individu. OK. Donc le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Papa etikala bongo c'est depuis le mois d'avril que na banda ba démarche aussi pa libulu. Nde beaucoup tu wana ezaki libulu peza libulu awa. Omoni mabango ngamo na chango. Ah yo mon petit rapport na ko faire éviter ka courant. Ah bon déjà nande ba doya otala ko peut-être boza. Baba tu baba ndeko yawa bazo ebisa ngai na yo moko koko ya pena libulu wana ngai si bango Dieu va me protéger. Oui, c'est ça. Na bundani titi solution ezate. Mais ko lukana kende ti gombe pour trouver le directeur. Oui. Ouais. Nangana kende heureusement la kudana batu baza numéro directeur. Ba esinga boy. Omoni mboko. Ezaso kende ko luka mokonzi okota te ba chomba 4. Ba numéro na ende peut-être. Na numéro na ye ozala bien bengi. C'est ainsi na joie numéro directeur Maswa. Papa Flori Maswa na zana ba audio. Na meki koyebisa ye makambo na ngande na zomona. Papa m'a dit ceci. Abina nga mama na yoki. Na kotinda auditeur a kosala constat. Na kobenga pe bato akasavu kuna tindela bango audio na yo. Ozo compose. Mukolonga na zala wate to sololi na papa. Lobi na ngona zeli auditeur azomona na te. Aya rapete si le auditeur ayate. Mais papa Flori abenga le directeur abenga bato ya Kasavubu. Tango abengi bango ngazala te. Baya awa bakuta ngana zate. Tamba komi awa babani ko yebisa ba Jean Snell babili bulwane fo zipa makalelo. Po batinde bango dio. Ibulwane ko zipa makalelo bango babite. To zipa ngolobi. Ai chef la bango ba ndo tambo ngaza kite. Ai bisi bango lelo na bili bulwane fo zipa. Papa libulo bazipi yango bacha master. Et loko moko te bazui ka sachet moi je ne sais pas là. Bazui ka sachet bakangi allez bazipi. Tangu na ye na puti bazipi na tuni. Mutu na tika ke na mesa na ngadi bato Sinel balekia en tout cas bato Sinel balekia wa de basape ba discussion. Ngabi basali ni abi basali loko te na moni bango zika sachet. Bakangi ka sachet na ba risque wana allez sans masse bazipi ti le londe ngetikala na zwa solution. Na osepela kande na moni ngade. J'espère que na okoya lisuna makambo te. Demande na ngezali ke boîtier zala wate pour épargner là. Na souffrir makasi na Sinel. Omoni nga na Sinel na komi décourager na esa ba ngona tonga na ko propre à moi-même. Na otia makambo Sinel te na otia ba panneau. On a zwa lière. On a évité na otia ba panneau. On a zwa lière. On a évité makambo. Na ndenge distribution pesa magoza peka la nuit parce que wabi a distribution ça mais ça ma Kinshasa mobile. Et ça la mapeto mona te baba. Hein? Théorie ezalaka bien. Mais pratique les malamu makasi. Ça j'ai plus encore. Ah, ngalinga pratique nalingaka ba théorie. Ko ba dumsu ba suwa kana ba théorie. Pratique to mona le côté. Donc espérons bien que makambo ekende bien. Espérons bien qu'il est bien. Merci vraiment. On a s'appelle makasi.
Madame Moussala Bango, tu vas voir Moussala Bango. Moussala, on l'a dit, au milieu de Moussala, Maman, Snell, Moussala, Maman, Tala. Maman, Moussala, comme ça. Le Moussala, Moussala, autant de la paix, il faut te trouver pour tout ça. Oui, quand on est le bar, après l'heure, ce n'est plus l'heure, donc comme pratiquement la soupe à 4 à tranche chabisso. Binomo bosu ya royoka bandeko babiton ya Kasavu. Ndenge babeti c'était babeti ba suggestion la bango par rapport à makambo o etali lotili qui topé courant ya Snell to basengi kaka courant o ezokota o babengi inga 2 oyo ekokape ko sunga bango ekokape ko permettre bango pe ba utiliser peu courant normalement, bah foutre un peu ma facture là normalement pour ça qui vraiment la passe il y a courant. Donc je pense que solution au Snell a tenu bango et cause à la vraiment au tout le bien que non je pense que Snell na population naïe congolaise, je pense que Malo vraiment bah ma capacité. Donc il y aura le baiser soutenu tout comme pratiquement la sous la tranche à biso. Botenabino Bolanda Rabiso à tout seigneur, tout honneur, elle on appelle maman Odette Bouti, la mémé d'Odélia, Gabriela, Talia, Loan, pourquoi pas Ryan Gabois. Salutations à toi, big up à toi. La famille Gabois en entier, la bise qui nous son beauté. Famille Bouti, salutations à vous. Aux arabes vraiment épelés dans la Nabiso. Yulia, hein, Yulia. Lole Oulinga, la bosse à salutations à toi, Miklet Matoudi, Dina Irène Matoudi, de la bosse à Biloté. Je te salue déjà, toi t'appelles Kadika Dimana Bouchouchir. Salutations à Bino Bosaki et Pelé dans Rolanda Rabiso. Vous allez toujours brancher. N'oublie pas toi, j'appelle mon confrère Arisson Tioko la Tiokologie. Salutations à toi, mon Arbamo, Babou Kaba sous l'ingénieur. Derrière les images d'ingénieur Chris Kim, salutations à toi, je ne t'oublie pas. Elle, on l'appelle l'avocate par excellence. Elle, on l'appelle Davina, Daviker Woto. Salutations à ta big up, à toi, la famille Woto, tout entière. Tu connais pratiquement la soupe. On a bossé de toi, on t'appelle Huguette, Sope Bukaïchou. Boté Nayo, Boté vraiment épelé dans Rolanda Bisso. Dans Paris, on a mon Luxten, Tekassa, la designer. Salutations à toi, Christian Kone, la Katia Canada, Virginie Boukassa, Materrazine, États-Unis. Vous avez vraiment épelé dans Rolanda Bisso. Je ne t'oublie pas, toi, on t'appelle Sendoulou Bilele, la Katia Russie. Sendoulou Bilele, on appelle Cédric Boé, la Katia Luanda. Je te salue déjà, Cédric Boé. Vous avez vraiment épelé dans Rolanda Bisso, Bolanda Bisso, vous s'abonner à la chaîne Nabisso. Faites votre commentaire, Nabisso, numéro Nabisso contact, ils allaient plus 243 97 0018 151 plus 243 97 0018 151. Voilà numéro à nous de Konabino, votre humble serviteur Junior Gabois de la presse congolaise. Donc premier pratiquement à ce qu'on compte la chaîne Nabisso Bayoka News Télévision. Vous s'abonner, vous liker, vous partager, pourquoi pas vous chaper par commentaire Nabino. Tokutanana, Bamikolo, Ekoya. Ciao, ciao, bye.